Merci mingi na ndenge bozomona image oyo. En tout cas naza na kati ya hôpital awa na yaki naye komona mwana oyo tala botala ye botala ndenge mwana azali komona monoko omwana ndenge azali donc eza problème ya mino ezalaki infecté scutement bainfection eza makasi toboli banini yango wana mpenza na bolingo ya tata nzambe na motema oyo bozala mwana malamu antuka bosunga mwana oyo ezosenga fo balongole bamino nyonso batraite bien ezosenga mbongo donc mama putu donc ake koluka soki ndeni aza na ta na inkate antuka bino mokotala image oyo soki moke ezali kopesa mpenza mpo tosunga mwana oyo aza mwana moke tala bitoboli papa talisa bien toboli mwana oyo. Donc en tout cas nayebi ke na bolingo ya nzambe bosunga mpenza makasi afin ke mwana oyo azala lisusu na vie parce que ndenge eza boye soki ekontinue boye tokoriske tozanga mwana oyo mpenza oyo nakuti na kati ya hôpital awa nabengami na nkombo ya Gauthier Gabriel numéro na ngai ezali 089 27 89 lisusu 385. En tout cas merci, que le Seigneur vous bénisse.